Shalom ba maman, bandeko nyonso obo za kolanda émission na biso, on l'appellera femme na chaîne na biso Sentinelle TV. Sentinelle TV 1 oyo eza ko sunga biso. Alors le ezali jeudi ba maman na ngai. Nayebi que on l'appellera femme émission na biso, émission na bino oyo etalisaka bino identité ya mwasi, rôle ya mwasi en général et ya kana banda kuna bino pona ko ba ko pambola bino tika ete kimia na nzambe et ba lisuko bila bino nyonso oyo bokolanda vidéo oyo. Alors on a présentation bozala mama Bena oyo bolanda kanga tango nyonso na pamboli ba mama na ngai ya Paris, ba mama na ngai ya Suisse, ba mama na ngai ya Amérique côté oyo boza ko benga vraiment tika nzamba kanisela bino lisusu na ba encouragement na musala toza kosala nyonso tu wana ezaka pona lokumu na nzambe e nyonso tu wana ezaka kapona kosunga peuple na nzambe. Alors ba mama na ngai na ye lisusu liboso na bino pona ko révolutionner bino ndenge na lobaka toujours que émission eyaka pona ko révolutionner biso ba mama toyeba identité na biso, toyeba kotelema, toyeba rôle na biso, toyeba identité na biso. Alors ba mama esengeli toyeba na tango tozokende nango eza tango moko oyo eza tango moko ya pasi mingi na kati na liloba na nzambe na lendisaka bino ba mama esengeli na biso toyeba kotanga liloba na nzambe po tomikosa te na mipepe na makambo oyo kokomela biso. Liloba na nzambe ezali prophétie oyo ese sakola eloba makambo nyonso tu ya sika to ya kala to ya nyonso tu ezate donc nyonso tu eza na kati o eloko ya sika oyo kobima o non nyonso eza wana toza na Ancien Testament, toza na Nouveau Testament, donc tout est là. Alors tango yozo tanga liloba na nzambe ekoyeba ko protéger yo eko garder foi na yo okotepatepate okoyeba kofanda na kati na liloba na nzambe. Alors ba mama na ngai liloba na nzambe ka totangaka elobeli biso lobi le temps de la fin na tana suka basing tokomona tokomi pe komona ngo ekokoma na moma moko oyo tokobanda koluka liloba na nzambe bato banda koluka liloba na nzambe oyo ekozala pasi mpona bango. Mais nzambe asali grâce na ba média na ba social media na ba YouTube partout liloba na nzambe sakolama mutu nyonso tu ayoka yango po moko te aloba o nayokaki te o na eboye. Donc na ba moyen nyonso tu liloba na nzambe eza koya pa na biso kolobela biso. Alors comme tolobi Sentinelle TV ezali chaîne oyo nzambe atie pona koya ko veiller pona ba vie na bino pona ko révéler bino. Sentinelle za mutu aza kokengela kobeta kelelo ko averti bino ke tala likambo koya tala likambo ekomela ki bato mususu yo lukoza la prudente to pe prudente po ekomela yo te. Donc ezali une bénédiction pona mokili mobimba na moisson mondial bato nyonso o baza kolanda. Alors mama na ngai na lingi koya kolendisa yo na ngonga o toza nango ke biso ba mama tozali ba aide biso basi tozali basungi e na komeke pe koloba kosunga oyo nzamba aza kobenga biso ba aide na koluka ko développer en général. C'est-à-dire Bible eza kolobela biso na Genèse elobi ke nzamba lobi ke il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Eza malamu te mobali azala ye moko na kosalela ye mosungi oyo akozala elongo na ye pona koyeba kosunga ye. Ba mama na ngai toyebi mosungi asalaka mingi koleka patron. Na kopesa ndakisa biso na mboko tozali na pesa nano ndakisa na mboko tozali tozomona queen to président de la mokonzi ya mboka azana ba ministre azana ba département belé et mokonzi ya mboka soki totali ya solo asalaka mingi te yeta mususu opesa ka ba ordre apesa maloba te ka signature na ye donc bato basalaka mingi ezali ba ministre bato bazana na gouvernement donc bango bato baza ko travailler. Par exemple na pesa ndakisa na mboka na biso Congo. Na mboka na biso Congo
mokonzi ya mboka azosala eloko te bato bazosala mingi baza bato baza na se et il faut koyeba meme na kati ya baeglise toza na baleader na kati ya baleader basalaka vraiment mingi te mingi bapesaka baordre baza kosungana oyo koki me mingi bato basungaka mingi eza bato baza na entourage na ye basungi esengeli toyeba bamama na ngai basungi basalaka mosala mingi koleka mokonzi koleka baleader biso mpe bamama na kati na ndako biso basi tosalaka mpe mingi koleka mibali oyebi mobali soki aza na mwasi ya malamu mpe aza na bana ya malamu bana wana mpe mwasi wana bazali bakoki kozala barevolutionnaire oyo bakoki korevolutionne mosala ekende liboso. Par exemple biso tobala basali na nzambe mpo mosala ekende liboso soki oza na bana batelemi na kati ya mosala ya nzambe mwasi atelemi na mosala na nzambe en tout cas baministère ekotelema ekokende liboso. Eza mpe na makambo mosusu mpe baministère mosusu to mpe bakonzi ya mboka nde nauti opesa ndakisa awa mokonzi ya mboka kozala aza mpe mabe na entourage ne mpe aza mpe na baede ya mabe. Par exemple nde tozomona lelo na mboka na biso Congo lelo soki mokonzi ya mboka nde tozolanda dele na ye esili manda esili me bato bazopesa ye force baza kopesa ye mutu makasi eza banani eza baede basungi baza pembeni na ye bapiki misisa balobi okolongwa te biso toyebi bakongole basalaka kaka bongo balobi lobi soki topesi bango mbongo esili bakobima na bango te makelele kaka me ane oyo ekozala bongo te ndenge bango bakokanisa eza bongo te ndenge moko mpe na kati ya baeglise okozala mokambi me bato baza pembeni na ye mokambi wana mpe akozala mabe bakambi mpe baza pembeni na ye mpe baede mpe baza pembeni baza mpe mabe e omonake na suka nango ekomema destruction ekomema liwa ekomema mbeba e mosusu mpe ezalaka bokozala mokambi ya malamu me bato baede baza pembeni na ye baza kosunga te me na on l'appellera femme nalingi koya koloba c'est-à-dire que tozala baede en général aide azali mutu ayaka na baide ya malamu. Par exemple nakende kote ya mosala ya nzambe bamama na nga na mosala na nzambe ntango tozomona na baleader toza na bango biso etake baede likanisini na malamu toyaka mpona kopropose mosala ekende liboso likanisi nini oyo tokoki koya kobakisa kotonga mpo ndako etongama ekende liboso. Alors na kati na on l'appellera femme mama nalingi napesa yo ozala une femme ozala mwasi oyo ozali aide oyo okosunga na ndako na yo okosunga na lingomba na yo na société toza meme na kati ya baorganisation sana bato mosusu baza na baorganisation ozala moko oyo ozali koya na un plus mpona avancement ya quelque chose oyo oza kosala na kati na organisation na kati na ba ONG na kati na ba charité ba idée ya malamu. Par exemple neti biso tozali na organisation oyo banda kala je crois na kosepela même samedi oyo tokosala émission mama bena face à face na proverbe na kosepela to partager vision oyo ya les bons samaritains. Les bons samaritains ezali organisation oyo nzambe apesi biso fardo wana ya ko bakosunga baorphelin baveve basoda na biso na mboka babunda bitumba bakatana maboko bakatana makolo bafanda wana bato bakipaka bango lisusu te. Mais le bon samaritain ekoya mpona koyeba koede bango na quelque chose oyo nzambe akopesa. Donc tozala basi oyo tozoya koconstruire basi oyo toza koya na baide ya malamu mpona mboka na biso mpona baeglise mpona baorganisation na société tozala mabasungi kosunga na biso esuka kaka na maloba te parce que eza na basi ebele balobaka mingi me bapasaka na action te. Mwana mwasi mosusu akoya alobi lobi il faut tosala boye il faut tosala boye il faut tosala boye mais passer en action asalaka ngo te. Mais na kati na ko révolutionner bino ba mama tozala basi oyo tozosala ba action tozoloba tozosala pe ba action tozoloba tozosala pe ba action ya malamu. Nazopambola ba mama na biso mosusu oyo baza kosala ba action alobi mama bena
biso tozosala bacarton mpona baorphelin neti mpona basoda na biso wana mosusu bakata na makolo baza na Kinshasa bato bakipaka bango te mais le bon samaritain okende kovisite bango esika yo ozali mama ozwami na coin na nord na sud na wapi toza na diaspora tozala basi oyo tozali ba aide mwasi oyo ayebeka azali aide ntango azofanda azoluka nini nakoki kosala likanisi nini ya malamu nakoki kosala mpona mboka na ngai mpona entourage mpona baninga na ngai par exemple lelo oyo le 19 eza na makambo yosalama na mboka na biso Congo nini oyo biso tokoki kosala mama na ngai biso tobengami bachrétien to mpe bachrétienne eloko ya liboso oyo ngai nakoki kosenga o mama esengeli tobondela parce que na oyo nyonso ezali révolution oyo mboka na biso tofandi sous esclavagisme baza koboma baza koteka baza kodétruire bana na biso bandeko na biso mais bato bafandi kaka bongo okoki koloba te okoki kosala eloko te mais ngai na yo fo totelema na nzela mabolongo kobondela voilà donc ndenge nalobi esengeli totelema vraiment na kati na mabolongo na baprière kosoutenir bandeko na biso bakobima afin ke nzambe ayeba koprotege baoyo ye mpe eleka na ndenge oyo nzambe alingi ke eleka mena nakoki kozonga ndenge naza koloba awa etake basungi wana nalobi nano en général sikoyo nazonga nano oyo na etake biso basi mama totala nano na baeglise bisika tozali basali na nzambe oyo ya solo baza kosouffrir basali na nzambe oyo ya solo vraiment oyo baza kosalela nzambe kati na solo baza kosouffrir nakoki kopesa exemple awa soki lelo tozoleka na Sentinelle TV 1 bozolanda biso eza a partir ya proverbe 30-30 nde azosala ke lelo toleka mpe mokili mobimba elanda biso lelo totala ndenge mosala esalamaki moisson mondial na Paris tozalaki na Paris bamama ebele bayaki baregion de biso toye baye na loyenge tututu nzoka bamama na ebele nde bayaki na ndenge ya bosolo te ke tosalela nzambe kati na solo nzoka bamama bayaki bakutana na mosali na nzambe batala ndenge bakoki komanipule ye ndenge bakoki kosala ndenge kaka basalaka bamanipulation nde babanda kote mosusu nde bakosala me bamonaki ke ntango bakutani na proverbe bamoni ke proverbe aza moto bamanipulaka ye te elelo nazoloba na mosala tozosala na Paris bamama na nyonso tozala bango te bamama na nyonso bakenda mais oyo batikali bayaki kati na solo lelo tokokontinue na bango na mosala na selile ya Paris oyo ezosalama alors lelo ntango tozoloba les bons samaritains mama langa fo kotelema tosala bamisala ya malamu kosunga mosala mpona kosunga mosala oyo omona ntango mosusu bato mosusu omonaka mosala yango eza ya proverbe eza ya mutu tel non musala eza ya nzambe ntango yo oza kosoutenir orphelin to orpheline oza kobimisa misolo na yo oza kopesa mbongo na yo mpo musala oyo ekende bénédiction kolanda yo jusqu'à na 4e génération na yo mama menit oyo toza komona tozomona basi oyo basali na nzambe oyo ya lukuta oyo ya baescro oyo baza koyiba oyo baza kodétruire na basi na bango bakota na kati ya vision mwasi ayebi ke mobali na nga akosaka mais aza kosoutenir ye kosala baevangelisation na nord na sud mpona kotondisa église aza komanipule bato bastratégie ndenge nakoki kosala mpo amemaka bato wana dans le faux na bana na mwasi bakota na kati ya vision mais toza koluka wapi bamama oyo bakoki kokota na kati na vision bamama oyo bakoki kobima baide dans le bien oyo bokosala évangélisation sans ke mosali na nzambe atindika yo mpo topartageaki déjà vision yo moko osali bareflexe osali mwa bainvitation ocréye biso ntango tobandaki kosalela nzambe to tozalaki na souci ya kosalela nzambe na kati ya vision tozalaki kocréye bainitiative biso moko toke tosali mwa bainvitation ya biso moko tobi tokobima na wenze tokokende na bahôpital tokokende boye parce que ebandaki kobuyone na kati ya mitema na biso ndenge moko yo mpe mama nalingi na communique yo ozala ini aide oyo kosunga tozomona ngo na bandeko ebele bazotémoigne bazoloba
bato baza kokosa bato baza koyiba basi na bango bakoti na kati ya vision baza kosala mpona kodepepe kobenda bato dans le faux bana na bango bakota na bavision makambo nyonso tu baza kokotisa mutu maboko makolo me biso oyo toza kosalela nzambe dans le bien bandeko na nga ozwami na gauche ozwami na nord ozwami na sud mama na nga telema salela nzambe tala mwasi oyo mosama ndeko oyo ya mwasi amonaki mosali na nzambe azoleka na Eli azoleka ayesi mobali na lobi ça c'était cet homme de Dieu mosali na nzambe ototongele ndaku mais mosali na nzambe ayebaki te ke couple wana baza na problème ya kobota ayebaki yango te mais mwasi na miso efungwamaki alobi ça c'était homme de Dieu totongela ye alalaka awa e basalaki yango ndenge moko pe yo pe mama okoko bondela nzambe nzambe afungolo miso omona wapi basala nzambe ya solo mpona koki kosoutenir bango ndenge mwasi oyo asungaki mosali na nzambe oyo akonsultaki asalaki eloko moko ya malamu mpe na nzela wana mwasi wana famille wana couple wana bazangaki mwana bazwaki mwana na ndenge bayambaki mosali na nzambe wana e mwana wana lisusu akufaki kaka na nzela mosali na nzambe wana ayaki lisusu kozwa lobiko me lelo bamama basituation ezokoleka na bafoye na biso na baproblème eza na makambo ebele oyo eza kosenga ke miso na biso efungwama matoi na biso efungwama toyoka nzambe nini oyo nzambe akoki kolobela biso mpo tosala me lelo bamama na nga basi ebele tozoluka lisusu spiritualité te tozoluka lisusu makambo ya molimo te koyoka nzambe ebele toza kaka tosala basuki tosala monzele tolata et nyonso tu wana yango ozomona bavie eza toujours ezomarche te eza kaka kotambola te eza kaka kotourne yango parce que spiritualité eza kolukama te tozotala ka bafutilité tala na bayoutube so totali makambo ya bosoto ya mabe okomona baview bato bakoti bakomi kolanda tutu me makambo ya malamu oyo toza koya mpona korevolutionne omona ata mosusu 2 personnes 3 personnes non yango naza mpe kosala appel na yo mama évite kotala makambo ezanga ntina landa makambo oyo ekoconstruire foi na yo makambo oyo ekopesa yo un plus makambo oyo ekomema yo okende liboso lukolanda par exemple tala eza na basi mosusu baza koleka na youtube biso basi toza bato ya pudeur toza bato ya respect mais tala bamessage mosusu basi mosusu baza kote yango na youtube eza na soni na mamoya ya kolanda ngo meme eza te tala neti mama moko boye nayebi te ateyaka makambo moko balobaka soki tshombo mais soki tshombo wana ndenge azoloba azozwa nini bible akamati bible na batshombo na babiloko wana ya betise ya salite aza kotia mais tala bato ebele nde baza kolanda mais mwasi wana akoki koloba ke non nazosalaki nganga yango naza kobikisa bato sanke akamata bible atia bible liboso mais tala bozoba ndenge bible eza koloba ke mon peuple périt par la manque de connaissance aye mpe na bible atie akomi koya tshombo yango oyo banini yango oyo babétise respect ya parole eza te mokili mobimba kolanda et puis azosala babétise na yo mpe mama oza kolanda mama bible lobi la foi vient de ce qu'on attend landaka makambo ya malamu yokaka makambo ya malamu talaka makambo malamu makambo eza ya malamu te kolanda kango te parce que ekoki kobebisa foi na yo ekoki kodétruire foi na yo ezali très important yango na kati na on l'appellera femme toyaka mpona koédike bino tolobi eza émission eyaka mpona koédike kocorrige korévolutionne biso alors nalingi vraiment ke message oyo erévolutionne biso toyeba make tozali baaide aide na kati ya ministère aide na bandako na biso aide mpona mibali na biso mpona koti ka ndenge wana eza na message nu toya koloba kozala baaide mpona mibali na biso na ndako mpo so tobi tokota na badomaine na ekoki kozwa biso lisusu batemps so tobi toloba kaka na aide wana eza na basi mosusu mibali na bango na ndako basungaka bango te mobali aza docteur mobali asalaka mosala songolo oza kosunga te de tokokotaka nango na plus tard na bajour na biso oyo eza koya me tolingi message oyo révolution yo telema mama zala mwasi oza koede na mboka na biso na makambo eza koleka mboka na biso mipepe ezoya totelema na mabolongo basali na nzambe ebele bapengwi monde esombi bango makambo ebele esombi tolela mpo na bango tobondela mpo na bango baeli bible ebaki mokili ekosomba bango tolela mpo na bango
de to komi presque à la fin le bon samaritain et na banda kuna bino to contribuer to aider et to bosani te bandeko nyonso ya Paris mama Nelly ba mama Germany nzamba pambola bino nde tomonani na mbala na sima bye bye nzamba pambola bino et na je crois na bosani te communiquer mususu bandeko ya Paris c'est lire à Paris chaque dimanche toza kosangana mama Rita toza kuna so oza na place ko sambela te benga biso to kotia même ba numéro wana c'est lire ezali chaque dimanche de 13h à 15h oza na ndako oza na esika ya kokende te benga to kopesa adresse osangana na bandeko po bible bito ya na mikumba na biso ya ko ba ko décharger biso na moment oyo tozokende nango ba mikumba eza ebele kofana nango na ndako te soki na gauche bakosaki yo mekana no na droite donc nzamba kosunga yo alors donc ndenge nazoloba wana ba mama donc cellule eza na Paris bofani na bandako vraiment bo contacter biso pona kozala elongo na baninga kobondela tala tozokende na ba fin de l'année mi pepe belé salamaka alors soko lingi batio na nzungu te soki ba programme ki ope na nzungu ya décembre te bata yango yo zala na baninga elongo bo chauffer bo vibrer pona ko protéger ba famille ko protéger ba bana nyonso to na kana nzela ya ba prière parce que biso toyebi nganga te toyebi bakisi te nganga na biso moko ezali kaka Jésus Christ de Nazareth yenda za banganga na banganga yenda protéger biso alors yango mama bena na on l'appellera femme na ko sala o appel vraiment telema avec okota na kata banzungu ya batu ya molilité telema la yaka elongo na ba mama biso pe awa na Manchester to zalaka chaque dimanche de 15h à 17h to sali appel na yo soko fai nanda esika kokendeza te yaka to sali na nzambe longo to bondele longo e nzambe akoleka na kozwa lokumu donc yango vraiment communiquer mususu ona koko batisa ndenge kaka moto na nzambe proverbe alobelaki biso mpona le bon samaritain na masina tobi ke biso toza na diaspora toza na babien matériel oyo ebele eza kobwakama bamosusu moya kotinda yango eza te ezobwakama place mpe ya kotia yango eza te mais na kati na le bon samaritain mpona kosunga bandeko na biso na masina bamama oyo bakufela mibali bamama mosusu basala mwa bacommerce na bango ezosenga fo kobakisela bango quelque chose mpo bamata na bacommerce bana na baklasse kopesa bango bakaye basoda na biso bakata na makolo bakata na maboko babunda mpo na ekolo bafandi wana alors tozosala appel na yo eza na keke bamama oyo bakontaktaki mpe biso soki omoni ke nzambe atouche yo contacte biso mpona kosoutenir mosala wana na masina na Kinshasa benga biso na oyo kokozwama nango na mboka poto matériel ezali ndeni mpe tokoki koluka mpona kotinda yango nzambe akoleka na koyeba kobosana yo te akokontinue na koyeba kopambola yo parce que balobi le bienfait bolamu ebosanaka te bolamu nyonso tosalaka vraiment ata na 4e génération na bana na bakoko na biso nzambe ayebaka korécompenser bafamille na biso yango tosala bolamu mpo bolamu egangaka tomoni Tabita asalaki bolamu na ye egangaki alors yango vraiment évangile oyo toteyaka bato te toteyaka bato mais toye na évangile ya révolution ya kopesa bato na kwanga na mwa lipa Yesu asalaki yango mwa mbisi mwa koka mwa lipa donc yango wana donc message oyo ezali lokola communiquer oyo topesi na bandeko nyonso ya moisson mondial oyo bozalaka na confiance na biso mpe bolandaka biso nzambe aleka na koba kopambola bino aleka kovisite bino ane oyo ezala ane moko oyo vraiment tokozwa victoire mpona mboka na biso mpona makambo nyonso tu nakomi presque à la fin vraiment bobosana te tozala na mabolongo na baprière kobondela mpona bafamille kobondela mpona biso moko nzambe apambola bino nde tomonani lisusu na mbala na nsima bye bye Mama Rita, Mama Nelly, na Paris, Mama ya Germany, Mama Tabita, Mama ya Amérique, vous avez belé de près ou de loin, vraiment na bosani binoté, vous avez belé, tant que ce na tangoté maman, peut-être na bosani à la prochaine occasion, na kolikali susu ko pesa bino susu bambote et ba maman na biso musupe baza en secret
et maman oyo aza ko soutenir etake partenaire vraiment maman na biso nzambe akanisela oyo lisusu amultiplier bozwi na yo soki osalaka otekaka soki osalaka nini nzambe amultiplier